Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, nayebi ke boza ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Bonda Ekolo o epesa kabino d'information ya kitoko e kambami epa na ye moko les grands DG valables Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso na elema oyo boyeba que directeur général ya SNEL azalaki interpellé na Assemblée nationale pour na likambo oyo etali desserte ya électricité na République démocratique du Congo. Tolanda reportage oyo. Directeur général ya Société nationale ya électricité SNEL na Mukuse a se présenté ki liboso ya ba députés nationaux mokolo ya lundi 10 avril na cadre ya poursuite ya débat entamé semaine dernière na tina na likambo oyo etali déserte ya électricité na République démocratique du Congo et surtout na qualité ya ba service oyo bazali kopesa na peuple congolais. Si 78 demandes ya parole 51 députés balekaki na tribune mokolo ya vendredi oyo elekaki pona koposer ba question ya fonci problématique ya déserte ya électricité na ekolo pe 27 députés nde baklotiraki débat mokolo ya lundi. Moko na bango a interrogaki directeur général ya SNEL na kotuna pona nini soki match ya football eza kobeta esengeli toujours coupure électrique esalema. Ava ya ko constater que nasima na ye kosala pendant 7 ans lokola directeur général adjoint ya entreprise publique oyo balobaki que monsieur Fabrice Lusinde aza incapable ya ko relever défi oyo pe balobaki lisusu que ye aza ata na chronogramme mokote malgré chapelet ya bonne intention. D'après député mosusu test oyo ezalaki présenté na directeur général ya SNEL eza ya kokokate parce que population aza na posa ya ba résultat ya malamu. Na charge na ye batie détournement moko ya 35 ou 55 millions de dollars. Pe ba mosusu balobaki que 127 millions de dollars nde eza en charge na ye kasi asali na yango nini. Eza bongo question oyo dernier intervenant na kota la service ya mabe oyo opérateur public apesaka na ba électeur na ye. Na yango na sima ya intervention ya ba député moko na moko directeur général Fabrice Lusinde a sollicité qui peut azwaki plénière na délai ya 48 heures pour na répondre na ba préoccupation nyonso oyo représentation nationale balobaki biso awa to betisi kambunda. Jean-Jacques Mamba oyo azali député ya MLC pona ye proposition ya loi Tchani et ko risquer tozwa congolais des pères et des mères pe congolais oyo azali 50%, c'est-à-dire congolais oyo azali en même temps congolais pe azali en même temps rwandais. Tolanda reportage ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo yebake likambo ya loi oyo tobengi des pères et des mères yango nde ekomi koningisa classe politique ya République démocratique du Congo. Donc kaka ndenge congolais abosalaka nyonso ya liboso soki mbonge ya sika ekoti boyebake kaka na majorité présidentielle esika oyo baza ko soutenir mwana mboka Félix Tshilombo eza na bamisusu baza kotelema na proposition ya loi yango pe baza kolobake eza kosala confusion. Tolandaki ba propos ya mwana mboka Christian Mwando Simba oyo azali proche ya Moïse Katumbi Chapwe ndenge alobaki sur yango. Ba propos oyo esepesaki ba congolais mingi te na ndenge akumbeleki yango kutu mingi baza kosenga azala poursuivi na niveau ya justice parce que eza ba propos séparatiste. Melelo Jean-Jacques Mamba oyo aza député ya MLC ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba alobi proposition ya loi oyo eza modifié pe ko compléter loi ya 2004 oyo elobeli sur la nationalité congolaise eza contradictoire na ndenge ya ko défendre double nationalité. Selon ye aza jaloux ya nationalité na biso donc tokozwa président congolais des pères et des mères pe premier ministre oyo akozala la nationalité rwandaise pe congolaise. Il faut boyeba ke loi wana oyo eza ko modifier pe ko compléter loi ya novembre 2004 pour la nationalité congolaise initié epai ya mwana mboka Noël Chani pe Singi Pululu nde député oyo amemi yango na Assemblée nationale eza kolobela mingi likambo ya accès na ba fonction likolo pe ya makasi ya République démocratique du Congo ezala kaka réservé
pour les bavoués congolais, oyo babotami des pères et des mères. Biso Mbonda, école magazine d'actualité, Betika Mbonda. Mandat ya force ya EAC et cela qui depuis mois ya février, Kinshasa a négocié pour un renouvellement il y a 3 mois. Tout le reportage oyo na bokebi nyonso. Ba négociation eza en cours pour un renouvellement. Ya encore ya statut ya ba force étrangère SOFA na Mukuse entre République démocratique du Congo na communauté ya ba État d'Afrique de l'Est EAC pour la force régionale oyo bazala qui déployé na Nord Kivu. Kinshasa bazali ko souhaiter renouvellement ya mandat pour na 3 mois en attendant ba rebelle ya M23 basa la retrait na bango na ba zone oyo bazali ko occuper na ba territoire ya Rutshuru, Niragongo pe Masisi. Premier mandat ya force régionale oyo eza expiré d'après ba critique oyo ezali ko salema que ba groupes armés oyo batindaki sur le terrain basali mosala malamu te ba empêcher avancer ya M23 te oyo babotola ba village ebele na République démocratique du Congo. Ba voix ebele eyokanaki même pona kosenga départ ya force oyo. Actuellement, ba soda ya ba pays contributeur nyonso ya ba troupe ya force régionale ya EAC bakomaki déjà na est ya République démocratique du Congo. Troupe ya suka ezalaki bongo ba sud soudanais oyo bakomaki mokolo ya dimanche 2 avril na Goma na Nord Kivu. Bazalaki na mission ya occuper zone oyo ba M23 ba libéré d'après facilitateur Yuri Kenyatta ba rebelle ya M23 ba se retirer na 3 agglomérations na territoire ya Masisi. Il s'agit ya village Mushaki, Kilolirwe pe Kichanga. Pe abakisaki lisusu que na territoire ya Rutshuru rébellion a se retirer na Bunaga na pe akolongwa cité ya Kiwaja le 15 avril prochain. Na yango na kota la évolution ya situation, ancien président Kenya asepelaki na intégration ya M23 na processus ya Nairobi. Pe réunion ya ba ministre ya défense ya ba pays ya EAC eza projecté na Goma pona ko évaluer ba action ya force oyo pona besoin ya efficacité sur le terrain. Yango biso awa to betisi Kambonda. Plus de 180 enfants bazalaki identifiés na site ya ba déplacé ya kwa mutu tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo, tango yo oza kolia, oza komela. Yeba ke situation humanitaire eza kokoma de plus en plus mabe kuna na site ya ba déplacé na kwa mutu oyo bayambaki bango na province ya Kwango. Parmi ba déplacé yango, au moins 185 bana non accompagnés bazalaki identifié na ba service ya affaires sociales. Ezali bongo, majorité ya bana âgés de 2 à 5 ans, do ba parents na bango baza disparu après attaque oyo esalemaki contre village Kisele na territoire ya Kwamutu. Bana yango baza kotanga te pe bazozanga presque biloko nyonso lokola kolia, kolata, komela pe kotanga classe. Président ya cadre ya concertation ya société civile ya Kwango, Lycée Lufutu a relevaki situation oyo, a plaidaki pe asengaki assistance urgente ya gouvernement na faveur ya bana oyo. Na titre ya rappel, au moins 105 bana non accompagnés bazalaki déjà recensés na mikolo oyo eutaki koleka na Kwango parmi ba déplacés ya Kwamut. Na mois ya mars dernier, 8531 déplacés bayambaki bango na province ya Kwango après attaque contre village Kisele le 8 mars dernier et salaki 15 morts. Parmi ba déplacés oyo esengeli toyeba que 10 bana baza atteint na rougeole dont ba enregistré déjà kaya dese moko bajou oyo na bachoko yango biso awa to betisi Kambonda. Parti politique biso peuple azo continuer toujours na kosala musala na ye kitoko asalaki mobange ya activité ya remise ya ba brevet après 2 à 3 semaines ya formation ya école du parti. Tolanda reportage ya Wilfried Samba.
Après 2 à 3 semaines de formation, parti politique Biso Peuple BP na Mukuse ba organisaki mobange ya activité ya remise ya ba brevet mokolo ya samedi 8 avril 2023 na affaires étrangères na ville province ya Kinshasa. Ba milita ya parti Biso Peuple bayaki ebele kasi suki wana te tomonaki pe présence ya ba autorité ya ndenge na ndenge kaka ndenge bozali komona pona ko soutenir idéologie oyo. Na kokota ya bureau politique elongo na présidente nationale Mama Sandrine Kaseka, population ayambaki bango na esengo abetaki maboko ayembaki pona ko exprimer esengo na bango pe bolingo oyo bazali na yango envers Mama Sandrine Kaseka na bureau politique na ye mobimba. Ba procédaki na mode ouverture oyo epesamaki epai ya interfédéral Christian Gimbi elandisamaki na mode de circonstance ya présidente nationale Sandrine Kaseka oyo atalisaki na population ke parti Biso Peuple baza vraiment na bolingo ya peuple congolais pe ako travailler na peuple elongo. Na sima na yango peuple ayembaki pe abinaki abetaki maboko elongo na présidente nationale ya parti Biso Peuple. Nasima ya nyonso, secrétaire général adjoint ya parti politique Biso Peuple Cédric Longoba apesaki mot de remerciement elandisamaki bongo na étape ya remise ya ba brevet oyo epesamaki na ba autorité ya ndenge na ndenge kaka ndenge bozali komona esalemaki avec impact na idéologie epesamaki kobanda na ye moko le numéro 1 Mama Sandrine Kaseka na ba cadre pe na ba membre nyonso ya parti Biso Peuple oyo ba participaki na formation ya école du parti. Lokole elekaki malamu boyo kandenge secrétaire général adjoint Cédric Longomba na cadre moko ya parti Biso Peuple mwana mboka Ferouz Amani ndenge s'exprimaki liboso ya caméra na biso. Tepela touti lelo kopesa ba brevet na ba nyonso oyo balandaki mateya ya idéologie pe ya entrepreneuriat na kati ya parti politique na Biso Peuple. Bon, na pesi d'abord merci na eloko oyo ba opesa nga lelo eza eloko moko ya mutuya eza considération ba pesinga na parti, c'est-à-dire ba former ngai ko ndenge ni na kotambola ndenge na ko conduire vie na politique na remercier pe na batu nyonso ba accompagner ngai ba lakisi nga ke ya quand même bolingo ndenge tolobi yango na lopoto tozali parti politique kasi tozali na concept tozali na stratégie pe na sima tozali na action yango tolobi tozali pragmatique. Na titre ya rappel esengeli toyeba que formation ya école du parti ebandaki depuis le 14 février pe esilaki le 23 mars 2023 kuna na siège national ya parti Biso Peuple yango biso awa tobeteli bango kambunda ko voyager partout na mikili ya poto et comme lango jemuke kuna na quick travel visa to landa reportage oyo. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona ba soins médicaux na yo, adresse ezaka moko quick travel visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick travel visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage.
dans le voyage, visa, billet d'avion, en tout cas, nyonso quick travel visa aza kosala yango na ngonga muke passeport vous en avez voyager au Kende poto kende na 5 continents où ils habité yaka na quick travel visa dossier na yo et kozala traité na professionnalisme en tout cas toza ko assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Mbonda Yekolo magazine d'actualité azobengisa na bino nyonso ba jeune leader boya ko présenter ba talent na likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo o etali développement yango magazine Mbonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ya ba vision na bango botala bino moko to message koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yondeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo ba confirmer que oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa pena mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pena idéologie po ba question esalamaka ya kitoko ko permettre que moto na moto apesa vision na ye population emona yango bona na somo eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti ne mona rapasi matiti ne mona rapasi na etumba nzoko. Donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OEP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo bazana politique na Congo central ba yokana bazala moko na munoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poil ya mbwa elala kanzela moko elamukaka pe nzela moko que y a des problèmes moraux parce que il y a ba punition plutôt ba punition peut-être que les alliés liés par rapport à ma ben moko ba 4 générations avant hier parce que ces 4 générations eux ont puni c'est là ba arrêter to kala masolo mais ce que yo comment est-ce que muto azali puni pendant les 4 générations là yo au délivré avec quel pouvoir yango na otolo ba papa deyo pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na muntu ya miso monaka o mona oazo solano azazi contact de maître mutu oui parce que tango yo zana problème yepa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain
yeba kobenga biso pour permettre que toyamba okitoko olakisa bakinois idéologie na surtout mingi ya commune oyo siko ozali po yango nde ezali base oyo kopermettre ke bapesa confiance yango magazine mbonda ekolo tobetisika mbonda ya balider ya solosolo ekomi pasi mpona bakongolais et surtout awa na ville province ya Kinshasa po biloko nyonso ezomata prix net kaka ascenseur Vital Kamerhe lamukako papa Bona ni biloko na mboko ekitaka te mataka te ka ndenge moko vraiment to souffri makasi biso batu musu to wuti na plateau bateke babengani biso bilanga bana bazokufa solution eza te to ekote na Kinshasa to koka te kofutela bamdaku to sala nini vraiment président biso azoloba nini vraiment biso to mona pasi to souffri makasi to kondi baobenga na biso na bana kotanga eza te biso to telenga na bandako kofutela to mona passe boloba nini vraiment nzambe nanga za ba peuple congolais il faut to somba kabiloko na biso na franc congolais dollar eza mbongo ya pays na biso te bona nini mbongo ya bapaya ezo renye na kati ya pays na biso na ba pays étranger mbongo na biso ekotaka te kwani ba mbongo ya pays étranger ezo dondwana na kati ya pays na biso so pesa so pasi ngai natekaka mikate na 100 francs mais nazo somba sac ya farine 105 000 bon na koteka yango na kozwa bénéfice combien eloko nyonso na mboko ekoma kaka dollar eza mbongo ya pays nini ebima na mboko oyo bakonza mboka botala mboka na biso malamu bokontrole mboka oyo malamu nani azosala boye tolingi dolari te mpona nini boye ntango tozalaki na ntango ya Mobutu tozalaki bana mike tonyokwamaki boye te lelo oyo boye tozali konyokwama totangisi bana na bamimbongo ya mike. La police ya commune ya Kinsenso akangi Momeli Bombe oyo akoma na ye koboma bato tolanda ndeko ya Congo boye bakeli kambo ya conscience otolobaka yango nde ekoma lelo oyo base ya ba inconscience ya bakuluna bamiyibi pe mingi tango bamelaka masianga na bango bombe bangi yango pe perdaka bango conscience bakoma kosala makambo ya mabe botala mwana mobali oyo bozali komona pembe kitoko mandefu na se ya mbanga boye nzokande azali bomeli bombe kuluna pe moyibi monene yango la polisi ya dekese ala commune ya Kinsenso batiaki ye maboko mpona baakti ya mabe o azali kosala akanaki koboma ndeko mobali moko mpe kotumba ndaku na ye parce ke aboyaka bango bamelaka bangi to bobela lopango na ye esuki wana te mingi lisusu akei kokamata ndeko mwasi oyo bozali komona azokisi ye pota monene na gilete yango boyino moko boyoka ndenge nini bakestion na biso ndenge nini abetaki mbonda bapara na balobi fani kokete biso motoke nande bapara na baye kuna oso tozwi falani place nyonso tozokise wana ye ayebisi bakamani kote nyonso ngo na ozwa falani osali na osale mabe na obebise place mosusu te kani elongi oyo babengela ye na nzela siko lelo lobi nauti na makambo na mosala mpo kuna lele na aboye na mosala namoni ana kwa kitiende nakomi ana kwa kitiende namoni ye abengi ngai nakimi kuna kati ya ndako ya bato mama kamani na mobo abanji olanda nga ayo tikanga ko viala na vire boy banji obeta pena kubako donc ye posene zakini akata nyelo ezali pasi komona ba comportement ya boye yango commandant associate oyo bino moko boyo kapende nini abetsaki mbonda bakanie bakende basaka agenda kunaye bakende baboma mwasi naye bakei lelo na butu na ba desert bakati singa ya courant ya Mutwana tout justement na moi tungaki na lieutenant na biso na ba master beti mwa ronde le to beti ronde bazala quelque part nungu ya batu na bango ndenge basinyalaka bapalangani opesa mukongo atikali akutanye na awa tokosenga kaka na ba jeune boye bake Kongo ya lobi ezali ya bino nde bokumba yango bakomportement boye ezakosala kitoko te komona mobali kitoko boye olobi ozalaka chauffeur okumbaka motuka batuni yo adopani ya prise de réunion banini oyebi ata yango te soki beteli bademelaka motuka oyebi te toyebi te
soki be ozaka chauffeur ba cercueil soki be chauffeur ya kokataka bato ba machette na ba gilet kaka ndenge bakangeli yango esali mabe makasia awa penza mbondo ya mabe ebetami. Rubrique na biso ya mokolo ya lelo pona nini boye reportage. Nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te. Bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe. Pona nini boye yango wana nde kitoko. Papa pona nini basi amike bakoma rare na Kinshasa oyo. Eza kaka pasi. Kolandela baninga influence. Yango ezo busala ke batu babomana. Ozo kende oluki muninga vimbi peut-être yangai eza nango original. Okolanda ke yokoma lokola ngai nzoka. Papa, ya minene ba kome bele pona nini? Ba misoso ba mela vitamine. Ba misoso minene na bango eza ya kimia papa. Ndo somo na minene ko kama na yo angote. Musoso bagisa mwambo mana ye. Musoso pa mukiali ngati kala na taille na ye wana. Bon à part ça, le comme si le bâti ne compte pas basi. Donc ba comment mela ba vitamine et les chimiques. Bazomona ce qui a vendu mukie, a mona ka ça ne va pas. Kavimba mobali benge yakacha litoi. Monica. Caricature ya mokolo ya eloko kontiri ntiri Jesse Djemba abeteli biso lisolo nini Igrid Mateta. Ndeko ya Congo nenge kaka tomonaka bawewa babula kala banzela toyebake bawewa mingi bazalaka pe ba responsable babokolaka mabota na bango basi na bango pe na ba famille na bango mais kasi na bango mingi busala bango bayebaka valeur na yango te bamipesa kaka na loyenge yango tolanda histoire oyo ya lelo ekopesa bawewa mingi maele. Le père ensuite l'école finale asombi moto yoka ndenge azopesa instruction na mwana na ye po alingi mwana na ye alongwa na vie ya chômage abanda kobula moto yango oyo salela mpona kosunga libota mobulu te oyoki mwana ngai. Ça va papa. Ah ngaye nakomi voir manda DJ. Kaka ndenge bozomona mwana papa apesi confiance na l'école finale o azui de manière que mwana abana kosala musala po permettre que famille bazwa ata moyen ko vivre yoka bino moko bomoni mwana ndenge amibeleli alobi akomi voir maneti je le voix mape azui moto yoka suka na loenge boki na boki ba bière kutu yele bongo banzele okoloba te tala ene kazo pasa pasa kuna na bar. Ah chérie, olinga sombela nini? Lobako sombela yo. Eh chérie nangai, pesanga kaka $200 ekosala nga kitoko. Bina moko bomoni ene kazo pasa baboki kuna na bar. Yewewa famille bazo za lobi ko maboko na ye, mais ye azo panza mbongo na bar na ba chérie yango. Boye bake ndenge balobake 99 jours ya yo journée moko ya nzambe kaka ndenge akela kobula wana amame tout atuti mama moko mama akwai kutaligi akima yoka population atuti mama wana kanga moto akima kaka ndenge population pe basaka volonté boye bake bakangi ye depa moto pe kuna na la police wo yango pe basengi bango $250 avant moto ebima yoka papa ne razo sama ne po mona kutu versement et mona la gâté quoi il faut $250 pour le libérer moto mais yo pe on peut se versement te au bomi libota esali pasi yebake tango osalaka transport en commun okumbaka la moto tope la taxi yebake eza mosala ma osalaka oza capable ya kobokola libota soki otie sérieux na musala na yo tanenge sukelie azangi atambongo ya kobimisa moto na baroulage nyonso oyo d'école finale ya papa pe ekelango a 0 po ape kofesi pa mwana na ye yango tozo maele teba kobatela misala na biso magazine monda ekolo topesika conseil la caricature oyo sepela na ba oyo bazo sepela tolie longo na ba oyo bazolia biso awa tozomela tozolia parce que abotami mokolo ya lelo yenani balobi grand prêtre mère Hélène Pambu mama ya Igrid Mateta oyo azali réalisateur pe monteur ya magazine Mbonda Ekolo biso magazine Mbonda Ekolo to souhaiter ba joyeux anniversaire.
Komina suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo. Merci na bino nyonso ba fidèle téléspectateur ya magazine Mbonda Ekolo oyo bosala ka biso confiance pe bokoba toujours na kosala biso confiance parce que biso awa toko sakate kasi bos continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel yango ndeza seul moyen oyo bokoki ko soutenir biso to fongoli pe ba porte na bino nyonso ozana spot publicitaire ozana page rose na yo événement ya ndenge na ndenge mariage benga biso tokosela yo reportage moko ya malamu na sima ya caméra zaki Wilfried Samba Mutasimbi masolo et puis Igrid Mateta oyazana réalisation kuna enga Medrine nazaki na esengo ya ko présenter bino magazine ya mokolo ya lelo tokutana à la prochaine.